Bonjour, bonsoir. Na ba fan nyo sur Deka Flash TV. Ba fan nyo sur Balingado ma boss la pause gamoko c'est des leaks. Ba fan o ba sala nga po na zala merci na bino koto bozali. Merci na boss na nga David Kanyama de prix États-Unis. Bonjour na cameraman na nga ozan sima caméra de mobile ambishi ya mwindo. Bo misana e bon mwindo ya ngolo ya papa mbate bonjour na petite terre propre Ritiel Mpime moi moko impoli mais to misana e kabongo merci na ba petit frère na nga Blanchard Kasongo mobile mokuse bonjour na yo bonjour na petit frère Bezi Bezi bonjour no koto za ba petit frère o bazala toujours pembe na do ma boss oyo do ma boss ayeba kinazana ba Batnanga oba bundela ngai babi bobo sonate toujours chez Doma boss na kati abattoir so bokie kuna bomela masanga malili bokolia biloko penda ngombe ya fresh bokende kaka kuna bobenga ngai bafani nga bobenga nga botuna tuna na kolie bisabina adresse vraiment côté zali na Petro Congo kaka babi Petro Congo na kati abattoir bokokuta chez Doma boss babi ke Doma ikaba sujet toujours obolingaka le na kolobela ka biso de so ba jeune fille moi c'est propriété à moi si propriété à moi si jamais moi à moi ça à cause à abimi na kati lupa on est ça ko sokola ça ko procès ça moi c'est premièrement le ko liboso ce qui au sali musano ndako faut bon ça na ndako na tongo tango bongisi ndako na tongo osilisi okozanzela okei bandi sali musanyo soka ndenge zalaka na tongo wana ndenge zalaka et ça là vraiment bien moi surtout il faut que sokola ngo vraiment merci au moins que naza au moins que ils allaient vraiment bien moi c'est jamais kokoti kambe tout na salité jamais mais moi c'est faisait toujours propre batrana faisait toujours propre moi c'est faut bako ko sala non nous autres na faisait la tout le monde le bato mususu au moins que au moins tantine moko déjà comment mukolo mais ceux apesio qui babite moi tantine ba pesio âge na ye on dit maté pour nani propriété non nous autres moi c'est dans le contact propriété non nous autres moi c'est contact moi si jamais à cause la oza emsu na liputa na tolo to mona net ba fi o ba vivra na ba mona tanga ba commune ezate pona ba commune mususu wana peka balinga biso ba commune wana kande mutu basala biso po atozala omona jeune fille wana lati liputa na tolo abimi na balabala akei ko procès emsu na balabala ayebi ata osala hygiène et pas na ezate erazo procès obe la pe mutu akoleka kinganie boye non Omo emsu na ndaku na yo moko na no bongisi te bana no sokoli bango te emsu so mobali no kutu obongisi le ate lamba te o akola ta poki musala mais yo wana longwe kaka pio okina ko saki songi na ne pas ba voisin omo na yo wana pio makamunyo soto le kalibanda oyebi emsu mbetu na o ya ka bongisa on kana pokwa emso mobile no ayebi sokete na yo ka pongi na ngina lala wana de er yo kene mba okende pe bongo te soko vanda na leki na obi vanda na mwana na yo bien otina de bango kene popola ka mbeto ngo ka bon popola abia zo ka pongi ya olala moi ça za la bongo te moi si mbetu na ya vatango zo la muka eloko liboso fo bongisa no chambre na yo obongi si mbetu na yo otika ngo propre. Après obimi na sala osali musala na yo osili sinyo so ana koti na douche okyo sokoli mai soko okende wenzi okay mobali nona no chemise na ye nano ya ko repasser la tambali chemise oyebi lisute mbulo repasser la mbali no chemise oyebi ti msuta mobali wana azwaki yo akoto na ndaku na ye pona mona ki propriété oyo zalai na ngo mais bando kota na ndaku alibala obosana na oke maramno nde babongisa nzoto obosana moi si oroma osokola ka juste moi kama so ça va mo banika ba sani yo na ozwi ngo kabon oke osokoli na moi si oyebi mbulo tata parfait na nzoto na ote moi si drana no ya mbetu na jour onika ngo oyebite mobala oya ola na mbetu oyo ki so masuba na so masuba
nini transformation papa ba no mtu basubela kiangoti boni oyebite tango boti bana faut supporter nyos mwana pa ko sumbelo pe mwana pa ko subela yo mwana ko sabo esani ale mwana mobali yango biso moko mtozo tina mibali na biso baki ko tricher biso libanda potanga okota na ndako fimo boye ayoka na solo te atala na mbetu na ayoka solo o solo mulunge ayoka ngote après non osani est-ce que tu as moi ça na kuna ki opoison nge pa non yo mo so mboko manoka maloba mabe avec mobali non maloba mabe mobala loba tali kam kebo yo de jour mataki okomisi na combien mobala tuno likambo kateli lingala mo lokwa swindeni beaucoup maintenant mbayi no mona ndako beaucoup malokwa soki to ba tom est géré respect pas mobala bosana Mosa libala mobimba yo banda tongo ya ko sokola kati avant ko ta kolala ndo yo sokoli mususu moi si jamais akolamba biloko ya obatu ba oliaza santé moi si jamais à cause que azolamba fufu asokoli te pourtant to lamba fufu za rovandi boye opandi makolozo ba la fufu mais musu ya olamba bonga sokoli na ete liputa lamuka ngo banda tongo ka yango wana zana ngo ka journée mobimba ye pona eso akoti na douche na buta bwa kelika mai bo akoti ya lali ya monike te wande ke na sokoli non propriété à moi c'est contaka surtout na ndako na yo kansate ki oso bi ki ote na bongisi na ndako na ngeza yango bien mais yo moko soko za propriété mobala okima ndako moi pa sundoli ata bisoko nde tozana obona to balite atsoko zaka propriété mobala ko sundola yo aokolinga mutu mususu yango to mona ba garçon beza so avant ka ba beni mo sina téléphone abi na yeku na zala décider na bi de atanga oya bo déjà na bi ko telema déjà moi sa bonga mara nyonso so ko za ovandi bo appel mo pe ko koto pe ya prise que déjà za derrière bonga ba ko benga ope boya mso kepe na wenze ko za pe ka wenze no kepe o satanda même pas ki okuta pe na mutu mo pe suwana bo s'abonner na Deka Flash TV boza décider boza bilenya do ma boss la poulga en tout cas bo mona nga mabete ezaka toujours conseil kana pesa mingi pona bande kona biso pona lelo balobi ke soki yo za na moi likanisimo ya mukefo ko partager ngona baninga en tout cas et ça la puis moi bien nazana ndi kukumate ça les kake moi mvande comme kaka ko kema ko tengama na bibo s'abonner na Deka Flash TV boza décider merci na boss nanga David Kanyama merci na cameraman nanga DM mobile ambishi ya mwindu merci na ba fan nyos obalinga do ma boss la poulga moko c'est delix on a bibo s'abonner toujours na Deka Flash TV bobo sanate chez do ma boss la poulga so yeka na battoir na Petro Congo okuta bière ya malil kuna chez do ma boss terrasse boza la à l'aise vraiment accueil bien do ma message déjà ko yamba ba client na ndenga bien et bobino ba fan nanga se boye boza desi botuna ba o ba ya déjà ba bi accueil o ezala kuna pas do ma boss merci beaucoup ciao.